question c'est compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC. J'ai dit la Valentino sur le journal appel pour un peuple info lingala nabi ki vous akebel boso ba poste téléviseur na bino pour na kolanda journal na bino to fo la masolo na primature pour na ko signaler bino que président sud-africain Cyril Ramaphosa akomaki na ville provinciale Kinshasa mokolo ya jeudi 2 juillet na boko minaye na aéroport international ya Njili ayambamaki na premier ministre Judith Suminwa na kombo ya chef de l'état bolanda ba détail ngone héritier mapili pe na telikaila président ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa akomaki mokolo ya jeudi 2 juillet na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo pour na visite officielle ezali placé na signe ya lutte contre épidémie ya maladie à virus Ebola. Il y a renforcement de la relation bilatérale entre République démocratique du Congo et Longona, Afrique du Sud. Na boko minaye na aéroport international, il y a République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa, président sud-africain Ayamba Maki na Kombo ya chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis il y a premier ministre Judith Suminwa Tuluka, chef ya gouvernement azalaki na tête ya comité restreint oyo et qui bongo constitué na ba membre ya gouvernement, il y a directeur général ya centre africain de contrôle de prévention des maladies Africa CDC na mokuse visite oyo ezali ko traduire engagement ya Union africaine en faveur ya réponse coordonnée na crise sanitaire oyo ezali ko frapper continent na cadre ya Afrique du Sud a annoncé contribution ya 13,5 millions de dollars américains oyo ezali destiné pour na ko renforcer ba effort ya RDC na riposte contre épidémie ya Ebola. Programme et à visite et ko prévoir réunion bilatérale entre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona homologue na sud-africain na cité ya Union africaine ba des chefs d'état ba ko examiner ba mécanisme ya coopération sanitaire pe ba relation bilatérale entre ba mboka nyonso mibale. Cyril Ramaphosa azali ko effectuer ensuite visite l'Institut national de recherche biomédicale UNRB na Mokuse, acteur clé, il y a surveillance épidémiologique, il y a recherche scientifique na RDC. Désigné en 2021 champion, il y a Union africaine pour la gestion, il y a riposte, il y a pandémie. Cyril Ramaphosa a mon mandat nae ezali pe na mission, il y a solidarité auprès ya ba état confronté na ba crise sanitaire lokola ba flambé ya Ebola. Nzokande ba autorité congolaise batikali mobilisé pour na ko contenir nouvelle épidémie oyo. Visite ya président sud-africain ezana dimension moko à la fois symbolique et stratégique. Ezali ko témoigner solidarité africaine libossé ba défi sanitaire commun pe ko consolider coopération régionale en matière de santé publique au-delà ya question sanitaire ba échange entre ba président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Cyril Ramaphosa et sengeli pe balobe la situation relative na xénophobie oyo ezali ko viser ba ressortissants étrangers na Afrique du Sud lokola ba milliers ba congolais pe ba vivaka kuna na perspective ya ko renforcer protection ya ba droit pe ko batela ba lien historique d'amitié entre deux nations. L'Assemblée nationale, Bosengeliko Simba, que rapporteur et Assemblée nationale honorable Jacques Njoli a participé qui mardi 1er juin à forum et à haut niveau, il y a plaidoyer en vie, il y a participation, il y a jeune dans le processus, il y a peine à RDC pour l'indabadété et l'ongone héritier matinée. Honorable député national Elia Chouapa, homme de science Jacques Njoli, rapporteur et à Assemblée nationale, a participé qui mercredi 1er juillet 2026 dans le forum, il y a haut niveau, il y a plaidoyer pour la participation effective, il y a jeune dans le processus de paix, il y a RDC. Beaucoup d'années oyo et Zalaki Mingi pour nous sensibiliser les jeunes leaders dans différents processus diplomatiques de paix. Washington, Doha, Nairobi, et Luanda. Et favoriser le dialogue direct entre les décideurs politiques, diplomatiques, et jeunesse. Oyo et Alimingi pour nous identifier les mécanismes d'intégration des jeunes, la mise en œuvre et à suivre l'accord de paix.
à s'exprimer qui na qualité ya honorable député national Uli Achwapa, homme de sciences et citoyen ya République démocratique du Congo, Jacques Njoli a insisté ki mingi na nécessité à replacer jeunesse na katika se ba effort nyonso ya kimia pe ko benga bango ba comprendre la réalité géopolitique oyo ezali ko entourer ba conflit na est ya République démocratique du Congo. Selon ye jeunesse congolaise ezali bongo majorité ya population ezali ko représenter force stratégique pe ekoki kokoma fragile soki mokete tango bazali ko exclure bango na processus décisionnel oyo bango baza na conscience na yango te pe na ba responsabilité na kotonga avenir ya mboka. Professeur ya droit a rappelé la résolution 2250, 2419 et 2535 ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies oyo ezali ko reconnaître rôle ya bilenge na kobatela la kimia kasi avertir ba droit international mingi ezali ko produire ba effet tango ezali soutenir et pas ya rapport de force mingi pour na kotalisa ba relation internationale etikali dominer na ba intérêt géopolitique ya ba état a analyser ba cause profonde d'instabilité ya RDC. Jacques Njoli a talissé que ba conflit ezali principalement alimenté na ba convoitise et ba ressources stratégiques ya mboka na biso pe na ba ingérence extérieure a qualifié guerre na est guerre moko ya procuration oyo bazali instrumentalisé na ba puissance régionale pe lisusu ba jeune oyo bazali ba première victime oyo bazali bongo mingi ba déplacer ba recrue pe ba force mingi bazali victime ya ba violence a abordaki ba différents processus ya paix en cours à soutenir guerre nyonso ici la ka autour ya table ya ba négociation pe appelé mingi na participation effective ya jeunesse pour na ba préoccupation mingi ezala pleinement prise en compte na ba accord nyonso ya kimia. Na conclusion Jacques Njoli a monique paix durable et sengeli eleka na restauration ya souveraineté ya état congolais oyo ezali ko exiger pour na ye refondation ya institution nyonso pe forces armées ye asengi na ba jeune ba développer conscience patriotique ba s'engager mingi na construction ya état fort capable ya ko garantir kimia pe ko défendre ba intérêt ya République démocratique du Congo. Honorable Maotwini Eli ya Selemba ou akendaki ko poser première pierre na ye pona botongami ya pont Kalamu kuna na quartier Ngafani Bolami. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba kana mbuma na ye. Honorable Maotwene Papa Selemba du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana commune ya Selemba baiba pesaki confiance baiba tindaki na assemblée provinciale boyoka na sima kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana commune ya Selemba akitaki yemo en personne awa toza na quartier babengi Ngafani pour na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu pour na relier sud ya Selemba pe ouest ya Selemba afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selemba Papa Selemba azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Maotwene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge yemoko molobeli ya bana Selemba du les responsables. Honorable Maotwene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont pona rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule ko sila tamsi mukolomba ki classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza na ngoto lebino no tokotika population ko te ko souffrir boité de ba moni biso lelo to ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur il y a 1,5 mètre banda et tous profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central la provincial pas qu'on repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo
lokola lobi tokendaki match ni na Portugal oyo nyokolaka bapaye ebele toprofite na occasion oyo na esengo toza nango na ambiance oyo toza nango président Faci okanisa population ya Selembao otongela biso bamire ebongi mpo bato oyo bakovivre paisiblement esika na bango et puis Selembao ekoka kodévelopper boko oyindimaka na Selembao nde toza botakaka na nzela moko 24 novembre à part yango toza na nzela mosusu te mais komona bacommune mosusu ti baaxe secondaire bazotongela bango lisumu ni biso tosala voilà autre osenga yango wana bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur ekorelier sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani. Esengo ezali makasi population azali kobeta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maoto nete nani lisusu azali te kaka ye moko. Inikune osengeli kosimba que promotion 2014 il y a faculté de droit il y a Inikune ba feta qui 12e anniversaire na bango mokolo ya mardi 30 juin na Tampas Beach o ezoni bongo na commune ya Ntilebula ba détail longo na Christian Ngebe. 2014 à 2026, 12 ans mokoka depuis Batika Colline inspiré université ya Kinshasa Unikine na Mokuse. Bango banani ensemble un, ensemble pour toujours. Wanande slogan ya promotion 2014, ya faculté ya droit ya Unikine. Nyonso ebandaki na mobange na marche de santé kubana na première illuminité. Korta tu na espace ngundu na échanger ya limité et pa wapi bazwa ki bis nzela tina commune ya Nsele kuna na Tampa Beach et pa wapi nteketo commémoration ya 12e anniversaire ya promotion na bango et salemaki depuis Batika Colline inspiré démonstration ya ensemble un ensemble pour toujours pambate barbecue ya kafu et salemaki ezalaki vraiment à la hauteur bangulu ezali kotumbama pe ba grillade ya ndenge na ndenge kaka ndenge coordonnatrice ya promotion 2014 maître Adassa Itabwela à Sololi. 12e anniversaire na biso depuis que Totigi campus, depuis que Tolongo va étudiante, tokomi na vie professionnelle. Cela est sali 12 ans. Oyo tokoli, mais tozo lukato za la uni. Tozo na ba idée belé, ba projet belé, ya pour réaliser mais il faut réaliser en mode sans pour autant que tozo la unité. Le mot comme pour ça la biso que pour réaliser le projet na biso peut-être pour ça la ASBEL, entreprise quoi que juste pour limiter ça la même objectif d'abord c'est limiter. Loko la paix est tombaki le 30 juin, jour il y a célébration, il y a 66e anniversaire, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo, moko ya promotion Oyo, Maître Donald Kabasele, Bakisela Kaye, Idi, Yaba, Alobaki Boui. Anniversaire Tobanango Lelote, Tobanango depuis la première année jusqu'à Lelo la 12e année. Alors, nos 12 ans coïncident na fête na biso ya Lipanda. Vous savez que l'indépendance est allée kozwama à tous les niveaux. Mokondiambo kaotaki olobake tozana posa ya indépendance sécuritaire, tozana posa ya indépendance économique, tozana posa ya indépendance na maenyoso mboka na biso ezali kosala. Et pona kokole message wana ya mokonzi ya mboka na réalité actuelle ya makambo ndenge ezosalema bino moko boyebi ke tozali pe na kati ya indépendance institutionnelle. Tozwi mibeko oyo bapesi biso na bapaya oyo bakomelaki biso na bato bautaki bitumba oyo bana mboka bakomaki te. Boyebi ke lelo il y a tout un processus qui a été lancé par mokonzi ya mboka ya kosala ba réforme au niveau constitutionnel. Donc kokutana na biso awa ezali ko symboliser l'aspect nyonso ya indépendance oyo mboka na biso azali koconnaître ezo permettre biso pe to lancer processus wana mikolo mikoya na kati ya ba université na makambo ebele.
Bosimba Peboyebake, bien avant, la coordonnatrice Maître Adassa Itabwela a sengaki na ba camarade na union sur la promotion 2014 babate la bolingo oyo pe akabola ki bango bastilo natina kolakisa signe ya bondeko pe ya bénédiction oyo alobi moko na moko afungwa malisusu pona ko réaliser ba projet na ye e bongo makinu ezanga luvunu bozwa eloko oyo. Promotion 2014, il y a Unicune, il y a faculté, il y a droit, ensemble 1, ensemble pour toujours. Pour changer de chapitre, pour nous signaler bino que Isaac Bogiotinda Fondation, basala qui remise, il y a ba matériel na ba hôpitaux et bien la ville province ya Kinshasa, boulanta ba détail le monde Christian Tengebeni. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Talatina, il y a des centres humanitaires, il y a Isaac Bogo, Tinda Fondation, il y a différents hôpitaux, il y a ville, il y a Kinshasa, mardi 30 juin 2026. Après bénédiction, il y a Moussali Nanzambe, Ndebazwa Kinzela, direction clinique Bondeko, na commune ya limité. Et pas Iwapi Bazala qui reçu, et pas y a médecin directeur, Jinga Chiza Alex, et pas Iwapi, délégation Oyo, et Kambamaki, et pas y a Mama Mado Bobina. Boye Nasima, y a échange, batika ki bakisi ya ndenge na ndenge surtout pona kosunga ba patient ya diabète pe ma matériel médical ya ndenge na ndenge et pesamaki na hôpital oyo pona ba traitement ya malonga ya ba patient oyo nyonso balekaka wana basukaki wana te bazwaki petan ko communier elongo na babeli ndenge kaka initiateur ya fondation oyo Isaac Bogo Tinda Derez Mémoire azalaki kosala bosimba pe boyebake na bobimi na bango boyoka gratitude ya médecin directeur ya clinique Bondeko. Toza nesengo makasi parce que tozo figuré parmi ba hôpitaux yo fondation Isaac Bogo akanaki ko visiter lelo na mukolo ya indépendance ya pays ayi pana biso eza esengo makasi mais ayi maboko pamba te ayeli biso ba biloko eko permettre biso ba prestataire de soins tozwa soins malamu na ba malade na biso mais asuki wana te ayeli pe ba malade na biso biloko eko permettre bango eko aider bango na ko prendre en charge la maladie na bango ezala awa na hôpital ezala tina na bandako na bango spécialement ayeli ba diabétique na biso ba kito eko permettre bango ba vérifier ka sucre na bango régulièrement parce que ba activité ya boye esuka lelo te ezala awa na hôpital na biso ezala partout ailleurs to senga na bango ba koba ko continuer na activité ya boye bokanisi esili ten kolongwa wana direction Kasop na commune ya Kasavubu kuna pe bayambamaki na boboto nyonso epai ya médecin directeur José Bokassa awa pe bakabola ki ba matériel pe bakisi ya ndenge na ndenge pona kosunga ba diabétique oyo nyonso balekaka awa bakisa na ba matela ya ndenge na ndenge pona kosunga ba oyo babotaka na maternité wana esengo makasi pona fondation Isaac ayeli biso ba appareil oyo tokosala examen ya sucre babado babelaka diabétique ezalaka mwa mutuya kosala examen moko 10 000 francs par jour parce que na 10 examens kosala 100 000 francs mais fondation Isaac ayeli biso appareil pour kosala examen gratuitement pour un long moment esengo yango wana yemoko pe mama Bobina Mado moboti ya initiateur ya fondation oyo aprécisa kiboyi Isaac azaki mwana oyo azaki ko aki na bolingo na partage azali komuna kolinga te bato bamona pasi si y a un problème arozala za na $100 na poche mais kobimanele arozonga lelo côté a préférer kabela bano ya ba effet bano we bateka banguba banini donc à partir de l'année na bandeko na ye toyokanaki to continuer mosala na banaye kosala azali kokende pe na ba orphelinat azali kokende pe na ba orphelinat kotika biloko na bano bazangi yango biso pe to continuer ka musala na ye Isaac Bogo Tinda Fondation ezali ko continuer ko pérenniser misala kitoko ya initiateur na yango oyo atika biso Isaac Bogo Tinda forever. Cérémonie à remise de prix, il y a grand concours, il y a art, oratoire et Salema qui m'ont collé à mercredi 1er juillet, dans Unicune, sous-thème, Nango et Zala Kibongo, la voix de la jeunesse, pour l'indabadité, le monde est Gorting. Mercredi 1er juillet, nde ezala ki final, il y a concours monene, il y a art, oratoire,
boye agence Ibrahim Orator na patronage ya docteur Jambo Mayama bango ba organisaki mo bange na formation pe ya concours ya art oratoire boye ezalaki bongo final mokolo ya mercredi 1er juillet na salle Monekoso kuna na université ya Kinshasa et pa wapi ba intervenant ya ndenge na ndenge balekaki na conférence cérémonie oyo et précédaki final ya concours monene tomonaki maître Dover Anderson maître Jonathan Mundeke prof Moïse Kabinda Bukasa bango nyonso ya université ya Kinshasa na faculté ya sciences politiques nyonso elekaki vraiment kitoko jury ezalaki bien composé na président ya agence Ibrahim Lemumwa orateur tomonaki pe lisusu maître Ibrahim Lemumwa le pape Teke tomonaki pe bato ya ndenge na ndenge principe ezalaki transparence méritocratie nyonso elekaki vraiment kitoko concours proprement dit esalemaki final oyo et pesaki ba résultat oyo elongo bani bongo na sima ya final bosimba ke le premier azwaki trophée na chèque ya $200 le deuxième azwaki chèque ya $100 pe le troisième chèque ya $50 bango nyonso misatu pe bazwaki ba médaille na micro ya Info Lingala boyo ka vainqueur ya concours ndenge expliqué na pesi merci na équipe organisatrice nyonso po basali organisation na bango bien jury pe ezalaki transparent na makambo basali tosepe na biso tozali esengo makasi ya remporter trophée oyo Zambe moko nde muto ayebaki ke esalema nde boye boye moko pe initiateur Jambo le docteur azangaki te kopesa ba précision lelo ezali journée oyo ya finale ya grande édition 2026 président Jambo Mayama organisé par l'agence Ibrahim Lemumwa Orator na souci ya koede bana université de Kinshasa baoyo bazali kokokate estimer en public et avancer ba idée na bango pour le développement ya mboka bongo tokanisaki ke ko organiser une formation pour na bango et ko sunga bango yango to organisaki formation et nandingisa to salaki encore compétition pour na ko encourager bana bosimba pe boye bakebiloko ya boye tango ezali kosalema ezali ko encourager bilenge bami pesa na art oratoire pambate ezana litomba merci mingi l'initiateur Jambo Mayama le docteur na oyo osali bilenge basepeli concours e bandaki pe et se clôturer na ndenge ya malamu. Kaka na éducation bosengeli kosimba ke collège prof Aouka na instruction na bangomi balé ya makala pe ya bumbu ba clôturaki en bonté année 2025-2026 bolanda ba détail longo na héritier mapinde. Clôture ya année scolaire 2025-2026 et salemaki kitoko awa na collège prof Aouka na extension na yango nyonso mibale ya liboso oyo ezwami na avenue Nkolo na commune ya Makala epai wapi mobange na carnaval et salemaki ba parents bandeko pe bayebani ba accompagnaki pe bana na bango to ba élève na bango bisika na bisika batambolaki surtout ya cycle maternel oyo bauti kosilisa Longonia Aouka Moma John le grand baoba oyo azali promoteur expérimenté à talisi niveau na ye awa na commune ya Makala na district ya Funa Mobimba expérience kuba bana bazali bien encadré ba discours ya ndenge na ndenge et pesamaki ba démonstration awa na avenue Nkolo nyonso elekaki kitoko bana pe batalaki to basalaki ba réussite moko ya malonga ndenge kaka bino bozali komona deuxième extension ezali bongo na avenue Luyeye kuna na commune ya Bumbu na prince ya Elengesa nyonso elekaki vraiment kitoko awa pe carnaval ya mobange esalemaki botala bino moko ndenge ambiance ezalaki. Et bongo tango yemoko le grand promoteur le grand baoba John Aouka Moma akotaki esengo ezalaki makasi bana nyonso pe ba parents bayambaki ye pe bapesaki ye ba honneur oyo esengeli na ye pambate mosala azali kosala depuis ba mvula ebele ezali komonana.
ba sénète, ba poème, ba récitation, nyonso ezalaki au rendez-vous, proclamation ba résultat pe et salemaki. Awa na collège Profauka, encadrement ezali vraiment ya qualité et pas iwapi ba parents et sengeli kotinda bana ndenge yemoko les grands promoteurs John Auka, les grands baoba expliqué na micro ya Info Lingala. L'équipe vraiment en couleur. L'équipe qui toque makasi, ambiance ezalaki vraiment na top. Ba parents batunzi wa nesengo na kata collège Profauka. Wana tango tosiza mwana matene tozali jibe Minerval eza mukita Minerval de Grenadisi yango ba parents boza ja ko sepela. Eva ezalaki na 80,000 na maternelle. Mais na occasion oyo ya le 30 juin pour l'indépendance, na occasion oyo équipe de zone nationale a besoin honneur équipe de zone nationale Loba ayi obuna o mwenga na lati bena na tenia Leopard pour na teste que toza balongi ndenge toza balongi eseke bapara basepela Minerval ekiti yango na longono na 80,000 na tie yango na 55,000 francs pamba na maternelle. Je peux n'avoir que des plus loin, même pas la primaire. Même si va parler à l'avance. Parce que moi, dans la route, je vais dans la première année primaire. Ils ne veulent pas la primaire. Ils sont là qui 80,000, mais qui dit à 60,000. L'école, il y a Louye, na Bumbu. Mais l'école, il y a Makala, na Kolo. Ils ne veulent maintenant qui dit à 55,000. Et la primaire qui dit à 60,000. Bosimba pe boye bakepo na année scolaire 2026-2027 et sika ezali kaka moko collège Profauka CPA na Mokuse na avenue Nkolo na commune ya Makala pe na avenue Luyeye na commune ya Bumbu et sili wana te John Auka Moma les grands baoba na souci azalaka na yango pona ba parents ya ville ya Kinshasa afongoli lisusu extension mususu na commune ya Maluku na quartier Kingakati na plateau ya Bateke na village babengi Insia Encho kuna bana pe bazali komisa na ndenge ya kosakana te pamba te ba école déjà esili ba parents nyonso ya plateau ya Bateke bo pambolami boya na village Insia Encho et pa iwapi bana na bino bakotanga lisusu na ndenge ya malamu ndenge moko kaka na extension nyonso ya collège Profauka. Zambi malete manzambi Sokalo responsable. Sur le chapitre, on a signalé bino que Asbel, la grandeur dynamique, en collaboration, na Flat Hotel, Hakim, va organiser qui marche de santé, mounene, na mokolo, il y a les 30 juin, na cadre, il y a célébration, il y a indépendance, il y a RDC, bon, la dabagité, longona, igarti. Bana ya Asbel, la grandeur dynamique, Oyo et Kambamaka et Paya, visionnaire, Blessing Madilamba, en collaboration na partenaire na bango, Hakim Tumikia, organisaki mo bangé na marche de santé. Bapona ki jour ya mardi 30 juin, Oyo ezali journée moko historique pour la République démocratique du Congo, azali kokanisa accession na souveraineté internationale na ye. Bo simba pe boye bake mo bangé na marche de santé, ndenge bozali komona ba membre ya Asbel, la grandeur dynamique, ba lati ba t-shirt bien décoré, ba banda ki bongo na station ma campagne et pa iwapi ezalaki point ya rassemblement. Ba lekinzela ya 80 jours, ba koti commune ya Kitambo, malembe bango wana bazali kosala marche de santé pona nzoto ezala kolongono. Bango wana nzela toujours na bokambemi ya Blessing Madilamba oyo azali visionnaire. P. Hakim Tumikia moko ba partenaire na bango na coordination ya Igor Nsingi Matomina ezalaki ambiance moko vraiment na ndenge ya kosakana te pamba te Asbel la grandeur dynamique ezali kosenga bondeko pe bomoko. Point de chute na bango bosimba ezalaki espace Hakim na avenue Régie de zone numéro 20 quartier Finda na commune Yangalema. Espace Hakim esika wapi moko ba partenaire na bango Hakim Tumikia ayambaki bango. Ambiance ezalaki au rendez-vous kolia komela kobina ezanga kite otela bino moko makambo ndenge eleka. Micro ya Info Lingala, journal ya peuple, Blessing Madilamba, Charlie a expliqué tina ya Asbel, la grandeur dynamique, Boyokai. Occasion il y a le 30 juin, il y a une indépendance, il y a indépendance na biso ya mboka na biso Congo, de préférer qui tobima na marche de santé. Bon, marche de santé na biso
Tobenyango, Asbel, la grandeur dynamique. Asbel, la grandeur dynamique. Et ça, pour Moutouniansa. Nous avons un balamitié, Mikolo, Bayaya, Bakoko. Je vais inviter Moutouniansa. Na Asbel, la grandeur, na biso. Nous allons qui accompagner ou associer na Hakim. Na Flat Hotel Hakim. Na yango, to marché qui ensemble. To marché, Nzela Moulaï. Si tu as na peine de schiste na biso. Oui, Asbel, la grandeur dynamique et bengi bongo ba kinoa pe population nyonso oyo ba sepeli kosadere boya po awa bo moko bolingo pe boyokani ezali au rendez-vous longo nya Blessing Madilamba Charlie et longo na partenaire na yo Amik Tumika. En tout cas journée à le 30 juin na ba Asbel nyonso binonde bozala ki bato ya yambo. Pour la permettre à client va voyager dans la condition ya malamu pe sécurité la sécurité nyonso CAA abimisi bongo luste ya biloko o esengeli na client akota nango na cabinet te bona tapalete longo na Michael Pistoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service ndenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye. Ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapate na RDC. Continue pezali poto kitoko pona bana micro pe kopela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alemaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Merci pour la confiance et fidélité au Bozakanango na journal Nabino, journal pour le peuple et comme il a souka, soit vous s'appelle qui n'a pas merci, les gardes Wazala Kibongo, Nassime la caméra de ceci mama qui n'a grâce proba, pe Nathalie Kaila, journal pour le peuple Zaka, supervisé par Naïmo Koerité, ma pinemi, na montage de la qui n'a Christian Klengebe, ni pe Fabrice, Lundo Mingam, du coup de me plaisir, au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka, oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service ndenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye. Ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapate na RDC.